Muto na mona pena kaza sali makasi eza siwa. Pona nini? Siwa c'est une fille très intelligente c'est plané makasi siwa. To solana ye ayebi ke o long jam. Donc na se plané makasi mayele na ye oyo a la kisaka batu na TV. Na lingasko azwa mayele wana na vie na privé asangisa ngo etambula de père et kobanda ko sala ke à vivre autrement par rapport ya ba bêtise ya baboy. Momoni vidéo mo boy e uta ko circuler ndeka olobena e bandeli awa ya Ken Piana na ser na manike de John vidéo na tango elekaka mutu a filma ngo cameraman moto ala na yi mais bato ba fanda na Ken entourage ya Ken ba flatter. Parce que ngana traiter bateau tout bazarana Ken pembeni ce sont des flatteurs. Et puis na bazawana bako salaka jamais. Ata ba vina bango mobimati ba ozana Ken. Bako salaka ata la moitié ya ngana sala et pas Ken. Mutunda filmaki ngana yo to yebite. Oh. Mais ebimi na site na biso c'est que caméraman a filmé yango caméraman a filmé ngo na cadre ya kosunga leta parce que ndenge babande ko bunda wana soki soda mo aleka ki wana mais bakangi bango parce que eza infraction bo trouble ordre bakangi caméraman te bakangi batu bazo bunda mais soko tangeli ngai na YouTube awa ba chroniqueur to ba journaliste to ba communiste et belé bazaka ke ndumba moko boye tellement jipa mikuse ayana na ba émission ya ba benga ngoni sans tabou asali sans tabou azu jomo boye na ba mikili esungiye lelo pe chroniqueuse soki chroniqueur donc c'est sa première fois tam subata e caméra te kolimbo la siko boye ça la passe parce que bato bazaka na mikili ba comprendre kasi tant boye ka YouTube bango baya ka YouTube bango bato ba comprendre bango français te mais tika zongela cop na o bando sala parce que bato ba YouTube boyo na qui est très mon majeur donc il est très amutu et comme il est guy et c'est une opération na famille na bango ba ko qui était l'église ba ko qui était na nchi gudu professeur Alemba ayeli biso ko bêtise en internet. Ce que yonga na zotuna est-ce que tant bo bundaki na balabala bo comprendre ki teke bozo troubler ordre public parce que tant ozui idée ya kobunda ozui yango consciemment alors que tant ba filmer yo olingo koko misango lokola ozalaki consciente alors que ozalaki conscient tant ozobunda. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Olanda ba politique ya bien, Olanda ba musique ya bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba zokate. Apusa na pembena Victoria te. Ça se passe à machin. Attention mauvaise haleine. Check. Merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria à travers votre émission Micro Libre avec Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la giga, la fille qui dérange. Nazawana, je crois que vous avez aïe les sous, aïe na makambonini. Et bien biso, biso on a quitté tout ça absolument actualité parce que ce que yeli biso to yaka to so na bino très chers téléspectateurs surtout ba abonné à biso Congo Victor ba s'abonner tongo en tout cas merci parce que vous avez partagé vous avez liké ba vidéo vous avez ça vraiment
plaisir. Alors, sur ce plateau, je vais m'entretenir avec un confrère, il s'appelle De Longues Jambes. De Longues Jambes, vous voyez, chroniqueur très intelligent, il s'exprime très bien. Il y a chocolat frappant. Région comme Maître Gims Torosolango. D'abord, merci beaucoup à Gisolo derrière la caméra. Merci beaucoup à Julien na montage. Je suis merci à bateau beaucoup soutenir par rapport à ça. Au sens soutien la bino entre les avant au boulot. Clin d'œil à Ado Senga Maître Sengi qui n'a sani toujours depuis la Suisse. Et aussi merci beaucoup à Paul Ventura et ma fille, papa nous demandé fois depuis Allemagne. Respect à la première dame d'Angleterre, Maman Nelly Moucheni, la présidente. Merci pour nous soutenir, mamie depuis l'Anvers. Félicitations à Karine Mokondi parce que every soon, donc bientôt, la Liba, la toko savourer, toko lata, une forme, nan kopo to dans la Chine quoi. Et ça vraiment plaisir. Là, Fungo Langai, vraiment na invité la ngato mekapé ko solo là. Maman Belgique là à 2, maman Belgique 4. Bah bonjour Nabino, Bernice Kifaya. Merci hein mamie depuis Belgique. Voilà tout ça. Na yemoko de Longues Jambes. Bonjour. Bonjour Jemima Ibele, bonjour aussi na Balandi à Congo Victoria au Baza partout éparpillé à travers le monde. Et puis pour commencer, na bandara toujours na Bayangai, le véritable code ya Willy Moucheni, les gars na le barabaro changer de drapeau en boka, mais ba changer code jamais. Ata régime ekoi na pesi bambote et puis na pesi mbote na bourgeois antika songo espace ex non comète, espace la gentillesse na Kitambo na place de Kutanaka et puis marché les Kemba Scarface mais c'est les sapeurs Dolipandi, mais c'est Walter Lo moi na ya Maroc qui a solo, maman Filochi mangana Londres, maman Bebichi manga Afrique du Sud, depuis maman Metachi manga na ndenga MPSA na kini awa. J'ai mai belle naza mieux placé. Ba question et aux alayo ba réponse et aux alayanga parce que naza na plainte de justice donc inutile ya kuba. Ah, comme une assurance donc c'est que yo ba soutien ba ya Willy eza yango zo banga no soutien. Te nazara peta ba patron et puis nazara mayele na ebike mutu na mutu azana Maëlle na ye wa utana ngo bango atanga banchik après ye donc et puis plaisir eza makati na président Fachi et puis ba félicitations na état des droits donc mutuna mutu a commis ko s'exprimer ce par rapport que ndenge et ala ino liboso ba kozo pepa mutu moko boye au sala na chantier na yo ibi brique azur ak otsa na prison na ye donc lelo avec président Fachi état des droits donc tango meminga la justice to koma wana o prouvenga nini o esali ke to koma wa. Si vous avez au corrompre 200 ou 300, au boulot de la justice, mboka pona mbongo na ya muke wana lor ke bakangaki bata ba millions. Voilà côté justice to kota ngona moi ma soto sola. L'autre fois na bengango buzz na bengango réalité o le kala entre Maniké na Ken de longues jambes étaient toujours présents. Tout au pesu makambo le kani o ezaki ya bitumba ya fifi siwa na ndeko na biso. Yo le susu na émission mani oyambi Manique de John to monde de collapso ayesu ko menacer susu Manique de John na émission na yo et ça ba coïncidence ou bien ça la batu moko nde bazo ba makamno so ba landela ba mouvement na yo. Bon on dirait nzamba salanga na matière à base je ne sais pas on a ce qu'on faut na tout na kolonzambe nzamba sa na matière à base. Mais ça parce que balobara déjà est pluriel. Donc tant que ezongi mi balé c'est que naza expert na matière ya base. Donc tant que nzamba salanga na matière à base. Bon wana c'est que faut na tout na tata bon tata pe des poisonga alobaka ki bon c'est sika ko ya bon. Na éviter aya raté par rapport à film oiseau et pilato. To ndenge to traiter na mokili a donc je ne sais pas. Wana faut na tout na nzambe pona ni ba coïncidence ya makambu tout ya bien na ya mabe et ça melaka ngai parce que ngana ko benga ya bien parce que tant ba bundi au filmer bango vidéo sur internet et ko timbongo je ne pense pas que lo onyo se pesa mbongo za mabe pour soko tunya tandumba ndengo sala ba kindumba ne za mabe auto o mena suka na ntango to vidéo na père atanga mbongo siko yo zo pesa ngande ni keza mabe tandis que na ketch ya fila ya 2020. Voilà. Je ne pense pas. Voilà, tu côté vraiment le sujet. Qu'est-ce qui se passait entre Fifi si ou peut-être comme les lobes et la macamu, comme la justice, il y a filmé Fifi si ou un décollation mobile. Bon, et comme la guinde qu'on a vu sur mobile, Miss Tanangai Moura de la presse et puis concert Nangai Fifi si ou bon moi je n'étais pas là. Bazalagi na Willery, balai na fait Timon sur ya Elise. Bakei kuna na Willery Elise Salumu bakei kuna nde bakutana kuna baye na Willery pa odile manzaka nde batiraima e salamaki wana babundaki soki pe baswanaki soki pe nini nga na yebite mais eye kokoma epa na ngai na yeba
Manik de John na yambaki na plateau na tuniye yo yambi Manik pour na ka sujet bitumba te na yambi Manik de John pour na tunaye d'après ye parce que yaza mutu o aumeli pe na internet ezo sala ye ndenge nini azana CPI te CPI te ancienne na internet aumeli aumeli na internet akopesa conseil na bana oyo ba uti ba ifasik ba ye la classe bango comment micro ouais on comprend donc na yambi Manik de John na tuniye et ça là qui on ndenge nini tango moni vidéo mo etamboli parce que vidéo na tango etambolaki tina ba page mais na moni te mutu a porter plainte na mutu a filmer ki vidéo wana etambolaki tina ba page biso tout le monde qui na ba page tant on a yambi Manik de John na tuni et ça là on ndenge nini tango lelo zo mona YouTube o bino bozui moi tanango et côté ya bino pe mbongo et ça là pe que famille est à la moins stable par rapport à YouTube concert na yo na confrère na yo bazo bunda et puis ba filmer on ba tina page de Manik a penga réponse que concert na confrère babundi te eza ba concert nde babundi bon na conception na ye tango a lobby ba concert babundi en tant que ngamutu ya mayele na comprendre que confrère concert eza concert na féminin donc c'est que des sexes féminins moko boy babundaki alors que nga na yebi ke misa nga za mwana mobali siko muta pesi ni réponse ya bongo yangani mais on a déjà tangolo ba bongo zo ko accuser mutu mo boy kaza mades c'est normal que muta réagit pendant réagir bongo bon na yebi te il fallait qu'il réagir et pas mutu a lobby ngo mais a réagir et pas mutu a yambi mutu alors que tant que ça la émission to le les propos tenus engage que son auteur est-ce que moi je suis l'auteur de cette langage là de longues jambes batala biso ba les capsules la maïle let Bébert Kayulu na Grèce auta la biso vidéo la Natalia Natalia ngo tangu yazo finga azolo banana nini yozo pekisa na okabola ozo kabola ngai naître ya naître mais yé abane ko attaquer plus na Manik de John normalement mais abane ko s'attaquer na otemi yo que non ndeni ni o lo attaquer mutu o lobby yo ko attaquer na mutu a sala émission mutu ko teno sali mo confusion te confusion ndenge ni na lobby boy ndenge ni nozo s'attaquer na mutu o ayambaki mutu alors que falaki o s'attaquer na mutu a lobaki parce que tant que tu as la émission les propos tenus engagent que son auteur bon tant sous français on a pas comprendre en côté makambo muta lobby na émission ya songolo to pakala et autres la kaka yemoko au kake et commis problème ya monde na lingala na comme limbo la sur le professeur moi français te zapi mabete so ko limbo la biso na bozito te ko limbo la siko boye ça la passe parce que bato bazaka na mikili ba comprendre kasi tant boya ka YouTube bango baya ka YouTube bango bato ba comprendre bango français te mais tika zonge la cop na o bano sala parce que bato ba YouTube boyo na qui est très mot majeur donc il est très amutu et comme il est guy et c'est une opération na famille na ba ko qui était l'église ba ko qui était na nchigu du professeur Alemba ayeli biso ko bêtise en internet ce que yonga na zotuna est-ce que tant bo bundaki na balabala bo comprendre ki te que bozo troubler ordre public déjà tant ba bundaki na balabala nani nde a filmaki mutu nde a filmaki ngana yo to yebite mais ebimi na site na biso c'est que caméraman a filmaki yango caméraman a filmango na cadre ya kosunga leta parce que ndenge ba bande ko bunda wana soki soda mo alekaki wana mais bakangi bango parce que eza infraction bo trouver ordre bakangi caméraman te bakangi batu bazo bunda OK c'est tellement batu bazo bunda leta su moyen ko kanga bango te mais caméraman akangi bango félicitations na caméraman a soumis l'état nga mu passe bato bunte mais mu passe bato baswana kasi ko swana wana et déranger ordre et troubler ordre public maman mo boetam suna kwa kuna aobela na ye papa mo na kwa kuna atam suna azme ale bino bote suma kelele bongo soki akufi à travers bino okoya lisu ko mema bato na justice non je ne pense pas mais bato ba kolinga ba yeba po ebimi ke ba weleli mobali hein bango mibali ba weleli ba ngonde ba lobi ke ba wele c'est pas toi oui ba tenga na c'est na ba parce que ba elingi ko la ki sa bango kasi c'est ça merci ba lobi ke ba weleli mobali est-ce que c'est l'un to réfléchir est-ce que siwa akowela net minde mobali ba lobi na déclaration mobali sur to te déclaration pas mobali
bon to éviter parce que biso to ko juger ndeka Bible et loba ne juger point mais o bango mo ba welelaki na source nango bango monde ba yebi ce qui peut alaki mobali. Moi je ne sais pas parce que tant ba bandai ba makamna bango je n'étais pas là na yebaki te ba weli nini même Manick de John a lobaki na émission à lekaki ba welelaki mobali. Mobali ngo ba wele na yebite soki na l'ingité te alobaki bongo Manick alobaki bongo na sens que internet et soka parce que corona sili actualité était bana classe examen d'état depuis bimaki lundi tisiko ya Willy Bakonga bimisa sumusupu actualité ezati parce que vena biso Willy Bakonga son excellence falaki examen d'état bima ba commercial banini et bimité parce que actualité na biso ekufi parce que toi là na minute vidéo monga na uta ko kota dernièrement bana ya examen d'état na sentiment ya ko sepela tout na moto pou akufi lokole bukani musuku na mutu epanzani nga na filma kyango base na sepeli na fe na biso Willy Bakonga sali bien kasi base pona examen te bato nga na leka na base te yo sepeli te mutu ateka ba cercueil prière na ezakani mikolo bato bakufa ti bongo bato bakana ba morgue bato pe kota morgue bonga muta YouTube na base ya bato babuka te nombre de vie donc tango bukani nga na tene internet ke tala ba na classe ndenge ba bukani msuka tango yo koti bo 200,000 vies kasi nga na zimbongo na nourrir junior na payer palais na payer basket na payer lich kasi normalement pas si sango sont pas ba CP noté na ba kambolo te pas si sango sont pas famille moko siko tango balobaka pas si sango esengo ya pape yo buleke ba sango o batalaka bato baloba bongo ba sepelaka na bino que pas si sango esengo ya pape donc ana souffrir ba mabonze kota na tindi mbongo na Vatican botinga ka communion donc na sepelaka na bino balobaka que pas si sango esengo ya pape non. Nene ba relation na ozala na nguna Odile Manzaka moi si nzambe la pese ba mbote wana bela mutu nanga malgré tout migolo to mona na te musala peleki moi trop il a travaillé trop ngape na travailler mais to benga na dernièrement na FSG na kozala moi tour na stand wana et sala bientôt ba ta ba Castel ba Beaufort ndeka to mesana ko baye donc mutu nanga pe na Odile Manzaka moi si nzambe. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport les loboye mo ba spéculation sur combo na ye qui place ni à Kermesse comme quoi lieu de rencontre et ba compte à rendre. Donc mutumo ba beba na mutumo na internet avec soto kutani na Kermesse kuna toko swana toko beba other place oyo sala kengo pour boka bulata mo vert et tant que bande comme et comme le cas ba comme ko sala ba compte à rendre et non que n'est pas audition na kutie to beba ni la ka kuna siko tango batu bazoya na sepeli makasi o utolo ba elomo Odile Manzaka asala kengo po aluka mbongo mais batu ba eko komisa ngo place na bango ya ba compte à rendre donc tango batu bazui conception ya ko komisa place mutu aluka mbongo na place ya ba compte à rendre wana sko faut ko tuna batu wana pourquoi bozoya ko bundela bitumba na bino kaka e pa Odile Manzaka po ebi make yende azo sala ke te yenda azo sala ke bo sanga na wana parce que tant bayaka wana bayaka ni na stand ya Odile Manzaka donc ego yako bimake Odile Manzaka azolinga boya kana bokuta na po bo bundaka donc bandeko na biso botika ba biloko wana Odile Manzaka asala ki stand na yo wana po aluka mbongo et non que place bino boya ko wela ba mibali na bino boya ko bundaka ba bitumba na bino oza na sens te ale lobby boya ça va de justice donc justice ngo on dirait matata po ndé ndoko na bino china kambo ndé père na bino donc OK no kana descend no ya mawa batindelo na western no on a pas si batebele mikolo na bandal connexion on peut pas si alors ce que ça batte comme des sous de cette thématique soit à 700,000 bakanga mutu moko 700,000 francs bakanga mutu moko 700,000 francs bakanga mutu moko donc mutu a côté na zamba abugine nzeta munene ka pasa ki da moko bon encore bango bazaka malar ba monaka ke bazana monopole ya ko kangisa batu bo ba mekana ko kota na pool nanga bongo to koyebana biye pas la ndenge nini par rapport au tamsunde to kuta na apparence parce que YouTube et sangisi biso sanga na moko boy o ba hermo et peranga kanda on comprend biso to uti ba TV. Moi, j'ai été porte-parole, directeur de marketing Adolphe Dominguez. Dans les cas, bah émission, bah RTNC, bah émission, bah sœur, Virginie Manganga, bah émission, bah Joka Kabengele, oh, ça la rend différente. Tellement YouTube est sungi batu. Moutou place ya koloba les papa, alobi la papa, monter na bango sungi, alongo ele, baluki la mobo wana batse, yango hermo ezo vimbi sa batu moutou. Mais vous avez porte-parole, vous avez chroniqueur, te nazaki porte-parole et puis le directeur de marketing ya Adolphe. Tellement na oumeli na monde ya micro, mais ce que tangeli na YouTube awa ba chroniqueur to ba journaliste to ba communiste
Et belé bazaka ke ndumba moko boye tellement jipa mikuse ayana na ba émission ya ba benga ngoni sans tabou asali sans tabou azu jomo boye na ba mikili esungiye lelo pe chroniqueuse soki chroniqueur. Donc c'est sa première fois tam subata e caméra. Vous comprenez? Parce que biso toza ba habituel ya caméra. Que na leki TV, ce que ça les rare na place il y a les papa au lobby la papa et les maman na parlé. Donc venez embaucher le kinzo azan attente ga katela ga sous montage coupé ils ont exaté. Parce que tellement ba tubaye na ba coupé. Tellement ba na ba coupé. Ba obules ko ke biso tout ndenge moko. Vous comprenez? Dommage et ça le pas si makasi. Et ça le pas si makasi parce que ceux qui ont tangela bateau batangela kopo. Donc ba comme visiter. Mais ce que tangela bateau uta na bakindumba na on parlé na bakuluna. Ba comme pe awa. Ba leki bateau batanga ngokutu. Mais lelo na matière de grâce. Ba benga on mesure de grâce. Oyeboye okuta na mobali moya poto bengio atindela ko pe code après yebo asali au prédote bokenzela Turquie bokoti Grèce aux super chance. Donc il y a des chansards na YouTube que bateau batanga métier honnête ba jemima ibele bo. Tant au ça l'émission tu sens que comme au bagage ezali et puis apprenant la classe l'église et puis na parler. Vous comprenez? Parce que ba imbécile baza trop. Na internet on nazo expliquer que ba imbécile baza trop, ba vaurien baza trop. Bateau a combattant la 6e primaire té baza trop. Bazali hein. Il y a ce qu'on allait la mais YouTube, il y a on allait la mais c'est YouTube tant pena stabilité pena ekovanda YouTube. Moi na mobali. Tant pena stabilité pena ekovanda. Faut comme pena que olingi oya okota na chaîne ya YouTube na là c'est message on a patron ya Congo Victoria. Patron Congo Victoria. Désormais to comme pena mutu soko lingi aya o engagé na chaîne fois ça la CV. Oui pena la CV demande d'emploi parce que ça boulot. Batin de la biso code pambate grâce à YouTube neto zora code. Baba ndetinga na matière ya salaire ti fin du mois na leki fonctionnaire à l'état musika. Bébé donc il y a 45 000 na yo wana ba baxi bango sous be 30 000 pas président Fachi. Ngesi na zoki Western ba 4 fois 5 fois. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Auto le belo mon e ba na so to zonga na ona katikati. Olobi que ndengo za bongo zo banga justice te. Vie na opena. Parce que donc comme ce qu'on a vie na opena. C'est ta vie maintenant. To combien la baie parce qu'on a série tu vas point au collaborateur parce que le biquet ndenge za bongo zo banga non j'ai mis ma sera au colla na vie na bango c'est une fille bien éduquée mais t'as les droits au le état des droits président Fachi ozo banga nini parce que jusque là au moni convocation et yeti ba interpeller au thème mais pourquoi tu as peur que non ozo elle croit que non au moni de qui wani au moni de qui belé là donc kana son que ba okangisa ngatika na sasa ba émission na mi lobelela déjà pour mutanga yo kadai ke non obanga été te normalement nazo banga pété mais en réalité momoni vidéo mo boy euté ko circuler ndeka olobena e bandeli awa ya Ken piana na ser na manike de John vidéo na tanga elekaka mutu a filmango cameraman moto ala na mais bato ba fanda na Ken entourage ya Ken ba flatter. Parce que quand on traite bateau tout bazarana ken pembeni ce sont des flatteurs. Et puis ne bazawana bako salaka jamais. Ata vina bango mobimati bazana ken. Bako salaka ata la moitié onga na sala et pas kente. Donc comment wela azarana nan? Obi? Ken nga te to wela ite ken c'est mon vieux ya tongo. Ngana ken to ebani na no pire petit na ya kitambo. To komi na TV. Mutu na ngai nazwa boutique d'habillement konzo business et là tsanga mais na pesi et là tsaka pe vena ken piana ozo ba le passé gacité nazo expliquer au passé c'est wana ken piana journaliste na nzondo natanga kala tant on sur la makambo o misa nga Jubek tant au tala émission o ningisa vraiment mutu ke long jam asiliki mais ya bien. Vous comprenez? Donc on rêve c'est que nous on latissa ka ken. Oh menga ina sala ba makambu pona ken o bango ba sa te. Et puis tant ba uta ko yebsa ken ke ken kangisa long jam bakanga ye banini ken ye moto ngazonga na parler a expliquer ngo moi si na ye mama pasi te bilamba te a expliquer ngo moi si ne mama pasi ke tala ba flatero ba za pembe nanga ba tutsinga la kangisa petit nanga long jam na si moi si nenda ye psa ke te ba long jam ba za ba soda ke ba
si lelo ken piana ba soutenir na projet o ya ki ken piana ba flatter ba yala jamais ken piana idée ya ko s'investir ine moko boye ya ko révéler sous plus loin par rapport auparavant ba yaka ka ken piana danger bilamba ya poto pele biso bientôt bae uzoba comprendre alors que biso tant to na ba ken piana ngai Blaise Kibonge de Jubek tant to vana ken ozo comprendre maintenant que to réfléchir autrement ozo comprendre te nazo ebisa ba flatter ya ba flatter ba bébé sur les kota ngana kutu ba kombote ba tutu bazana ken piana baza ba flatter balandaka ken piana pour na profit mais biso to landaka ken piana pour na ki vient na ngai pas seulement mbongo na landa ina vient na ngai apianga opportunité lelo au long jambe $200 pe yaka 300 pe yaka moi na pe na parler au talibo bien tu comprends donc on a ya pena na fimbu venanga ken pena apianga opportunité tala lelo long jambe mais na minto c'est comme si yo comme une ngambo ya maniki tena comme une ngambo ya maniki te maniki c'est ma sœur maniki c'est ma sœur mère na ngai abenga ki ngai atutinga te long jam faut okotsa pe na tokos officiel et eza chaîne na yo a le photo obi te ba contrat on ngai nega bon musala pambela ngai nga père de famille vraiment a photo pe na $100 père de famille te nga père de famille nga père de famille te bon manique batu ba trouvaka ye manique o bo mona na apparence mais les jours que tu vas avoir la qualité ma casse de l'intelligence très non très, et puis Azan a soif de servir les autres plus que te belé au toi viaka vous comprenez mais ce que tu vas traiter à ndenge ba traiter na apparence mais les jours que beaucoup de chance il va na manique ta musu ndenga na vanda ne pena ke ba temps belé ba une année 2 ans que na vanda na ye na comprendre que manique asilikaka soki osali makambo or ndenge ya lingaka manique azaka na bakanda makasi soki na journée wana mana bamba unaye oyeli ba jemo boy oya sepele na ngote osilikelo makasi so be fin du mois kende o zambo on était fin du mois so ke koki ke azumbo on était c'est normal à silika parce que c'est une mère de famille oza na bana o azo nourrir donc tant opesi mbongo na etene boyo kanaki na fin du mois il faut que na onenga ki na parce que bana na ba olala nzala te pour na ba sentiment na biso voilà c'est un peu ça tu as très bien dit maintenant au cas où ba tindi le convocation mais naza prêt OK naza prêt tant on a kokende na retourna ce qu'on a justice on a toqué est-ce que tant on va banda ko bunda ba comprendre que ba troubler ordre public ba funda ce qu'on a comboni long jamais bien la combo ba papa le moment la beauté là bon bango ba funda na bango ba tuna ba comboni oso ata long jambe tellement à corrompre l'état bon malheureusement l'état na biso na minutes en Afrique toza soki 16e soki 17e pardon na limite que 700 000 francs na yo ndeko sala que l'état c'est la mituna état de droit moye car après quand komana ipeki mbeza la pa avant olobi état de droit ezaka vanga ibe communication bon état de droit et makasi pour na président Fachi makasi kinga pika na sera Fachi na moni ni on na mars donc c'est que photo landa ba dossier na yo zela na kuta sona maître na ngai to landa no ba procédure wana wana maître yebisa maître Auguste Mukadi yebisa maître Auguste Mukadi bolande les sous no recours botala temps oyo état de droit ya ki so yo potombaki na ben ya temps wana to landela mutu wana wakanga ki yo yepe azala poursuivi pour na ko sauver toujours justice ya mboka na biso parce que justice ya mboka na biso na minutes oyo eza soki 16e soki 17e na limite que justice ya mboka na biso eko on peut para musika te yo mula site mezani na Afrique combien de pays toza belé mais 16e peut to aka musika te to na comme le 50e 86e yaya et elle voit moi na mo boye boira 100 na classe mais yo obi ma 86e parce que ba parents na ba yebo un examen d'état au 16e bon le lango mabe a tous une 50 ba te c'est que ça va pour des points le na 86e c'est ya na 16e donc c'est que a bosser vraiment trop donc on limite que justice ya mboko na biso oh le ba commis 16e ce qui peut 17e ba ko boma identité au ba pesi na Afrique pour na 700 000 francs alors que bata ba million ou ba kangami voilà autant moto le roi Daniel Massaro kangami bongo 700 000 francs et le côté ma papa. Et bien l'homme sur le par rapport au Kangsa wana je et faire réfléchir ngaboué na place que ba Kangsa yo
pas qu'on appelle un moto pas filmé qui beaucoup deux personnes. Maman, ngakutu na go porter garana moto a filmaki. Mais oui parce que boka sur na place nae. Ngasko na okende ngana okende sko ko yebisa justice que est-ce que tangu basala ki bitumba na balabala ba yeba ki teke ba troubler ordre public. Et puis il était pas tout na bino est-ce que tangu basala ka est-ce que ndito sala bo filmer biso mutu jamais soka linga kufa ayeba ka linga kufa. Oui. Parce que ngaso na ale na posa nakangisa pe bango na soka kaka vidéo wana na kena na leta désolé de l'émission na parce que ba troubler ordre public ya ba fan nanga bafana nga oba otala ngai ba comprendre que tiraillement mo e koti na émission mo ya classe bino boyena ba bitumba na bino de longue jambe wa mutamayele yo obengi mani de jombo sa l'émission comment se fait-il que non de connaissance bala ebeki boza place wana ba benga ki et pas nani na yebite est-ce que mutu so nga kufa yeba ka linga kufa donc ba benga ki parce que ya zanga ngate so magie nganga te ozo comprendre azam nganga za nani magicien Azam magie, nani? Magicien de mona mobalicien de ya moi. Ah OK, azam magicien. Donc azam magicien te. Vous comprenez pas yeba place bisoto zalaki. Donc c'est un peu ça. Ba benga ki e, mutu a benga ki e. A osala pe poursuivi dans l'état. Pona ni benga ki mutu. Pona ni benga ki mutu aya place moko boy oyo akoya ko troubler ordre public. Donc yo poko zala poursuivi. Mais comment on peut comme moi trop ya ngana ministère o ibotora yemba ba tia na internet pour esa la buzz. Comme le romusu akotaka ozui au filmer pour ka esa la buzz. Parce qu'on a makambo ni surtout. Selon yo na ngwa za sali. Est-ce que eza fifi siwa? Est-ce que eza ndekolaso mobali eza yo ou bien eza maniki? Neti ngai muto na mona pena ka za sali makasi eza siwa. Pona nini? Siwa c'est une fille très intelligente c'est plané makasi siwa. Tosolana ye ayebi ke o long jam donc na sipelane makasi mayele na ye oyo a la kisaka batu na TV na lingasko azwa mayele wana na vie na ye privé asangisa ngo etambola de père et kobanda kosala ke a vivre autrement par rapport ya ba bêtise ya ba boy que vidéo mo etamboli fifi siwa alors que siwa c'est une fille et le moment qui a bêté une émission on peut ajouter un talango man qui a bêté le mot babi siwa pe tout ça na RTGA mais que le kolinga bureau ya musicien et le kola man qui a bêté qui donc c'est que mobile on ba ouais des bureau ya musicien. Mais dommage, ceux qui zabongo za pas si bon bureau ya musicien pas rosa mobali. Na habité ceux qui eza miseye mokote mais za bureau. O me bureau tant que tu sara toi la minute o aza moi si ya Diego mi. Si on a bibo est-ce que mais bino bo luka ba bureau. Est-ce que na le bibo est-ce que ceux qui obimarana travailleur morobo ya bra Congo. Eza mabe kasi de DG po yo li kasi mabotindo crédit kasi mais comment salate mais vous salate te bovana mosno de langue pelenga long crédit ko etere kitso oyebi baté belé ba travailler na présidence wana ba boulot na ba ezarani mais moi na za la raté eza na présidence moi ça zate ah donc yo déjà on trouve ba biloko wana que moi sinon pena wana mais ba tintini yo chimo mais ça arrive ça arrive ngana za la ba mise msuna coulisses pena ana mwasi ne biro pena na mobile moma otri mon kalon comme fini na comme diote où ça vous prend te akeni bo e boulot net ça arrive parce qu'on a niveau ya siwa au moins que bongo a fini pena carrière kasi yango na lobby te siwa degré a sera besaka et puis valeur na été et puis ranga mawa makasi parce que apparence ya siwa na bagage ndenge a réfléchir ça kana TV ce qui a eu réflexion on a ya TV a balisi on a vie privée na et que ouais ça yo une grande fille une grande dame une grande yaba in tout ba ko respecter parce que dans makambo ya quoi afungoli cha ma finga et puisqu'on a et là on a trouvé ka bêtise internet balingi sangana trop na ndeni ba j'ai des groupes que j'ai ma ibele batambola ga jemima tendresse Djoubek donc ba ekiri tengaza na mère na tendresse di bingala sirène donc on a na presse na zala mère na tendresse di bingala sirène
Bon, balobaka soko zota mwana mutu obozo c'est comprendre. Pas mal hein. Mais soko zota mwana 3 4 5 bagekiri hein. Wande comme mabe. Parce qu'on a la kamwe réflexion yenga peka siko. Bible et lobby esika batumi balemi sat basangani. Yesu azawana. Ko Yesu a permettre na place batu 9 basangani. C'est que maintenant azaya ya bozali mona kanda. Ah oui. Pour Bible nde et lobby yango. Esika batumi balemi sat basangani Yesu azawana. Parce que basangana ki 9 po bazo milimo bitumba. C'est que Yesu azalaki pena wana mais Yesu abendani bo hotela bato boindeni konza ngana zawa vraiment todo citer la biso réaction ken ezani parce que na kati wana koto manike koto ndécoration mobile pona bidai pe mikolo pe na décoration mobile mikolo eza moi hein moi bokanga ken ah oui na décoration mobile te baza mo kokanga parce que réaction na makambo onyo surtout ezani bon réaction ya ken pia par rapport ya makambo nyonso na yebité mais ken pia na se melakate vraiment na babilo web internet donc azaka mutu ya esprit a comprendre que internet est abuse vous comprenez parce que ken pia na ake prison des fois na makambo ya internet donc c'est que asala makambo boy o batu ba comprendre que contre donc siko yango et kolisa et sala que a comprendre que internet est tambola bongo donc na limite la réaction ya ken pia na ekozata mususu a tenir rigueur et pas maniquer to a tenir rigueur et pas dépendre qu'on a biso a quoi ça monga que tant bozo bunda ka botala de part et d'autre ceux qui bazo filmer conséquence na bino bo peser et puis mutu na mutu apporte ka garant par rapport à makambo azo sala na conscience na ye parce que tant ozui idée ya kobunda ozui ngo consciemment alors que tant on va filmer yo olingo koko misango lokola ozalaki consciente alors que ozalaki conscient tant ozobunda. Voilà, merci beaucoup. Question moi ya souka wana kota musique. Natala que na monyo tuni mani de John question moi bona moi qui on pending na conférence de presse à Ferio yaki ozalaki nazalaite nazala pe vraiment mingi te na mo kamba Ferio za mamu ya l'autre te nazala pe ya l'autre te ba mélanger biso to zala raté na mo parce que biso to zala na ken piana ndeka ba lobara kabola presse to kabola preste nga nazali pire petit ya ken piana ti lelo pire petit ya ken piana nyonso ken piana asalaka ezala ya mabe ezala ya malamu yo asima biso to asimaka yango mais to yebisaka ye na kuzu ke TV place wana o lobaki boy rectifier moi boy parce que tellement ba mona biso to zalaka trop na ken piana yango sko ba mela biso na makambo na bango to ko zalaka te mais makambo ya fali pour pas mingi penga na zalaka te et la question motuna ki na moi qui en peluche parce que yo zalaki te nga na telle conférence de presse de début jusqu'à la fin te na zalaki te mais na talaki yango na talaki ko o talaki si mon côté faire rigolo à l'obaki que bon poser une question en français à l'obaki nini yo otunega une question de te ngasko na tuni à l'obaki nini selon yo ko talaki te mais ozalaki à l'obani ba tunake par rapport à nzembo yembi na français à lobby na ba à lobby boy na point de presse à lobby que français d'abord ce n'est pas notre langue Batebele ba comme ça on todaki colonisé mais ce n'est pas notre langue. Français est la langue na bisoté. Mais toza deuxième pays en Afrique où le français bien. Est-ce que les grosses langues notées mais tellement toza pays où le bango très bien que bango mo ba français. Koleka Congo Brazzaville. Koleka Congo Brazzaville. Bon bato ba salaka nini wana bato francophonie. Na ebité premier ezara ba hanan. Premier na français. Mais est-ce que y a beaucoup de poser la question la chronique vous pouvez le faire beaucoup de langue problème pour poser maniquer pour maniquer l'homme akena ngondenga kena te akena ngondenga kena nango te ngana tunaki akena ngobongo te ngana tunaki dans sens que comment biso toza deuxième pays au balobaka français bien en Afrique parce que en Afrique on a pas pays belé mais bata francophonie on ba yaka bat biso deuxième na ebité bat biso deuxième par rapport ya nini c'est que ça par rapport que to lobango bien. Mais ce que comment yom dans un deuxième pays oh balobaka français bien ba tout non makambo ya français au échappant alors que aux deuxième pays oh balobaka français bien en Afrique. Est-ce qu'il était obligé à répondre en français parce que tout est en français? Normalement à ça qui est obligé à répondre en français parce que avant dans mboka oh et le français bien deuxième pays en Afrique. Donc il faut tous les habitants de la RDC français bien. Presque parce que tant sondage wana ça que ba mona
na 80 millions d'habitants ndenge to zalaka c'est que ba 70 ki ngandi ba lobaka français bien parce que tant ba salaka sondage wana ba sali sondage ya ba pays ba côtoyer ba petit peuple na bango ba biso kutu mwa bana ya ba mikiebo kola dana parler à l'aise ne fais pas ça viens ici mais ça l'erreur bo la sabon lingala te za munoko na bino pe na votre langue maternelle te lingala ba yebi non bala msuso tuni lingala be nako beta yo adolo bango oh mais yango de langue na bino mais alors bango ma be français le bango kitoko pour la nous honneur bon français eza langue oyo e ko faciliter na mbele na ndimite ke na assemblée nationale te o mena ensemble to le ba français ba député tout en français biso mingi awa eza anglais te donc pour osala na ministère moko boye bien na bureau moko boye so la bien na mutu il faut ba français okuta na jamais na papa na biso Bruno Chibala boso la na lingala eza rare bonjour papa voilà moi c'est tel voilà j'ai besoin de tel voilà pour na to chuter na ngaka au classer place voilà ba comprendre pour to comprendre que ba comprendre te batu ba comprendre ba comprendre tant on yebisi que batu ba comprendre c'est que yo comprendre yango be on comprendre parce que on va comprendre te moni ba on bazana to zela bango la ba commentaire ala ba commentaire place oh yo ko comprendre que non ba comprendre qui to ba comprendre to ba comprendre yo te merci beaucoup mais moi je t'assure que ba comprendre voilà otali déjà émission ya roga non Nathalie était non Luke pe mabe président Roga on a pesi pe mbote ba concert na ebi ke e kolega bien toi là na on a voyagera na Point Noir Braza ba na ndule mo na Point Noir wana donc réaction na yo ezani par rapport que ya Longwe Brazzaville ayo beta na Kinshasa o ezali mboka ya ferré mais ba yambi na émission yepo na ya Monica il se prend le luxe na plateau pour à critiquer ka ferré gola. Bon mission na talagi yango ba ya mbaki et pas confrère na biso mboma papi mboma et puis na Franck Stemay Franck Stemay ya mbaki na internet bon na 8 ans ya ko tala yango te mais na talagi pas papi mboma mais na silisaki yango PTV biga bakini courant ya mozo kende zonga bon et pied de goût na bimagi nanga bon ce qui a réagir bongo ma be makasi bon faut ce qu'on la paix à réagir bongo pona nini parce que mutu côté global ka ou alors que non comme il faut cibler faire pour batia au cas lelo mais lelo est comme artiste il faut oui il faut finir les padres pour batia au cas et comme réalité tout ça le sondage on a évangile selon Jemima Tony selon battu tout parce que lelo l'artiste a commis plus qu'au finir mais les padres. Autrefois des king oh des king boy oh des king tantini boy il est qui moi et là maintenant zomona logo anani innocent frère les padres mon dieu innocent on a évité to landela peka son agent to si c'est au solo ba la vérité. Voilà, merci beaucoup. Yo le bobo zaka porte-parole ya Adolphe Dominguez le directeur de marketing aussi. Bo salara musala wana. Musique on peut sala ka boy. Rien. Batan auto sala boulot wana musique ngo et sala na ba politique na ba polémique moko boy mais il y a moi ko réfléchir par rapport à oyo. Bon oyo pe na moni et na vitesse ya makasi vraiment ko lega parce que sérieux on appelle YouTube et sala déjà parce que sérieux on a biso to sala na TV mais ken piana ale kakaba émission na Congo Mikili live déjà mais ezalaka na ba vague oyote et komeli donc il y a lelo bon ezo kendeka mbangu par rapport ya technologie et puis par rapport ya mokilika ndengezo tambola parce que biso na kini a net na minito mututu a tambola selonto donc na minito il y a dollars. Comme en 1980, sous 1905. Bon, on comprend que vitesse il y a émission auto, on a vitesse il y a 200. Rien. Makasi donc ben 200. Victoire carabena. Victoire bena. To chuter. To chuter na biso. Plateau na yo non ça.
Tout le monde est en répétition Koffi Olomide. Mais bon, excusez-moi pour notre télé pour la question. Tout le monde est en répétition Koffi Olomide, président c'est innocent. Aïe n'a pas quoi d'accord aman. Quoi d'accord aman au début que papa a fallu. Tu as dit que non ça brûle entre Fally et innocent. Au moins tu na 4 c'est comme si Koffi a combé papa mo be ya mamé. En réalité question on a eza piège makasi mais o ko retenir o ce qui est o ko retenir ezaka ke Koffi Olomide aza père yaba artiste na biso ya 5e génération nyonso donc innocent balou mais aza pe mwana ya Koffi Olomide papa ngana boti mwana langa ça na featuring c'est là te ngana boti mwana sko na tawala mwana nga zalaka bien pe na mwana voisin bazaka pe bien sko la minto mwana voisin azo fingela nga mwana nga boni boko ali mwana nga mona nga na mwana ngona to yapesika moto do mela to do seka sko oyebi ke Koffi Olomide Masa papa biologique musical il y a président Fally Ipupa mais président Fally Ipupa surtout compter ba disque au asali depuis banda droit chemin ti lelo basa ni no featuring terre mais basa na innocent pour basala na innocent pour na kolakisa oke aza père na bango nyonso bon yo ozolinga okotsanga place yo zali mais na kombo na Yesu nzambe asimba motema na naza na plainte mususu déjà olingiso bakisa moko ya kushi za ba ya Willy Musheni to koma na kalamu na gombe ngako muta moto na ndokende nezo ngazo na Costa Couleur na ngaleka na mbongo mais ya Willy Musheni eyebana déjà d'après yonani Nous bandeni ya Willy Musheni akabela nga Costa Couleur akabela nga comme na parce que par rapport ya Willy Musheni ndenge akabela yo na ya Costa Couleur ndenge akabela yo nani akabela yo gentiment pour ya Willy Musheni pena azaka akabela mbongo mais en rien la Sabine pesi yango po au ya Willy ce que cela nga bien ala nanga na matanga et apesi nga na matanga parce que place ya Willy aleki ezaki ba yeba moninga malamu na tanga pasi. OK, merci beaucoup Tokomi na suka. Un dernier mot par rapport à cette émission parce que dernier mot ezaka au déranger un peu makasi na émission donc na bi que ça lui plaisir aussi na ba tutu balandi biso partout à travers le monde ba comprendre que j'aime Ibele alinga ko tsanga na polémique tellement naza très intelligent na tanga na école catholique na memie pe na netika basango donc et ça vraiment bien et puis na numéro na eza plus 243 90 69 092 17 plus 243 90 69 092 17 on a bien des longues jambes pour na mamunyo so oyo okolinga oyo bisangai et puis ba mbote na batutu oyo balandi biso ya Willy Musheni ko damboka bourgeois chantika son espace ex non comet mettre tout ça si tout na pesi ba mbote et puis na pesi mbote na Doli Pandi Mese Walter Lo na Maroc maman Philo Chimanga maman Baby Chimanga maman Meta Chimanga na ebike bolanda nga pe 5/5 Marcel Ikemba Mese les sapeurs et puis merci na yo Jemima Ibele na invitation vraiment et ça nous a plaisir malgré tout au dérange nga makasi na émission mais naza habituel ya ba makambo yo linga memanga o comprendre pe que o analyser na mutumo o pe aza intelligent o aso maya que sera numéro tenameli pe par rapport bon merci beaucoup na balandi pe ya Congo Victoria o batali biso en tout cas beaucoup conseiller à mingi Jemima a kota kana ba ran o azolinga kota te parce que apparence na ye mais la ça pena que moi na ko akola na famille balinga nzambe te balinga nzambe surtout après éducation sima. OK, c'est bon, merci beaucoup. Numéro tendance di bingambo teno yango plus 243 90 69 092 17 plus 243 90 69 092 17 fa l'artiste noir na pesi opembo te malgré tout ça te mais loin des yeux près du cœur. Naloba toujours les popos tenir de quoi engager kaka invité nanga de makambuto ya biawa eza quoi engager ye pose la star faut ba kangisa mais na kamwe de longue jamais azobanga ba kangisa donc faut ba kangisa to moi moko pour tendance di binga ba kangai ken ba kangai karine mokoni ba kangai ngai pe kutu ba kanganga donc yesu ba kangai yesu mwana nzambe azo fimbo pilato tamsu pe vie abo boya ko zonga na mokili mbangu po na fimbo wana. Ah, film-oiseau et puis là, tout ça. Voilà, merci beaucoup. Donc, tout ça, là, comme ça, là, on va devant le micro, on a comme parce que ça, on a simbi loko. Dans le ballon, ça, on a la souka. On a dit, oh, comme il a un tété. On simbi loko. Et loko, tu sais, on a simbi micro, oh, mon micro. Na mon on dit, non, c'est le mot, il y a souka. Pour après, on a dit, comme il a dit, c'est mon travail.
na tangelango hein. Ya bien pego ya lisusu ya malamu. Tam su tonga to bima boy code. Tam su pende ka to bima boy o ni. Un peu comme su pende ko tala na zo ba tebo. Nzamba za ba musique. Tam su pe convocation mo ya parquet des na parler donc nyoso kaka. Na basans ka ya ba kokotela. Ah ok c'est bon donc to banga su ba teni wana tepo na sa da ko na ba colonel na ba général. Yo ko bangi et que ba colonel la général. Tout est bien qui finit bien merci beaucoup na de longues jambes donc merci l'assistance il y a tendance à dire bingala sirana moi la muluba le kete pete bisa kayam qui te côté ba ni sokota la misute ke babo odundango bablu ko na kina akarango ndenge nini baloka na mbushimai donc na mon pe assistance na puakaye alinga pe musalo mingi Voldy il aime beaucoup ce travail de toute façon il me regarde là dès très à l'aise il me regarde là dès donc Voldy donc Voldy moi on a tendance à dire bien là Sira je dis merci beaucoup maintenant pour tali biso et ça nous fait plaisir tous les commentaires na bino par rapport à cette émission bon réagir bon benga pe numéro na ye bon benga pe numéro na nga par rapport à makamtu tu ba kandene ko le mais quand tu as fait si on a looké dans solane na privé na télévision mais na PV na tout qu'est-ce qui s'était passé alors pourquoi comme ça voilà merci beaucoup à na boss la chaîne Congo Victoria merci beaucoup na Gisolo derrière la caméra merci encore une fois na Julien la montage aussi merci Ado Senga maître Sengi Mamida depuis l'Anvers maman Yvette Mbi à la japonaise Balobi Nelly Moucheni la présidente hein? Donc Balobi la première dame d'Angleterre dans Londres merci beaucoup na Bibi Chemukoko merci na Bernice Kifaya depuis la Belgique tout bolinga jema ibele n'élève le moi trop na krakabino moi goleka attends la seule émission moulaï bozala botala ngo di début jusqu'à la fin on se retrouve prochainement c'était Jema Ibele le gros bébé de la presse congolaise Yadadi Mabi Bukona Mombe na Paris clin d'œil à cette attention aussi à mon confrère Amiral Chamala Amker on se retrouve prochainement au revoir bye bye.